so po benga na moika na kokana ngate na lembi na vandi na tourner te na vana nga numéro ya na mo ndenga manquement mo boye e simba te e ka pe biloko na linga ngote na monde à théâtre na lubango so yelinga na buzoba donc keno boye. On a eu sous comédienne Pati Melanga l'équipe émission na Nushka. Babilo musa lobika par rapport à câble ya nini ya nini ya lobika no milo akoki kolo babilo kwa so so mboka ta kolo babilo kwa na te entre bino muta lobi na ye loko te muninga na ye aye alanga tout ça mutu. So Pati Melanga aza sociologue aide makamba soso somba koko mbele au fait net na bato bazana ba intérieur kuna ndi bazana bilo musuba ko bakisa mais na Congo wa vola etoli rara soso siko pourquoi li bataille rare pourquoi oli a soso mingi ya monde se présenter te na Congo toli a o monani o monani penza au moins que o sepela na ngote mais so e monani toleka Pati Melanga lobai ke soso alinga soso la moins cher ya ngo bato ali ko mingi à cause à peine raison à cause en a raison au tuninga volaille on a biso soso libata moins pigeon elia maranango mais ça va plan moko boye ko ba peu moins cher quoi parce que biso to lia ba pigeon au moins pena na pourquoi pena bolia pigeon na lituma biso okola bongo OK bo soso mboka olia ka mpe pena pigeon olia ngona lituma bo sali moi légumes pembeni pondu toza olia bongo biso to kola bongo OK mais na kilelo boye pigeon talarara soso mboko lia kango ah oui kasi soso mbo tango lobi vola yo tuna kinga ya free kasi na kepete na kepete kasi muti ma na changer na tunisiko pour na kena na esprit to baka to benga soso bembadu la to ba système madu na ko ko bana ba papa boye ba papa to benga bino ba chef voilà to benga bino ba patron ba kondi ba igwe tout mais eza iloko mole msusu to bolinga bobo sana boza ba bébé te boza ba bébé te boza mibali na biso boza ba patron na biso bato ba ya mibali mobali aza bébé mobali aza bébé te pour un chef ou azo diriger entreprise mobimba ozongisa ye na rang bébé je ne crois pas. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les Guinée, soit les mukolo moué. Nous tournons sur dans premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka mai ko kota toilette lokwa na film. Et c'est pédiso te faut y aller sous epananga. Toi tu crois que les Congolais, les Africains, ils sont dans la poto, ils beba, ils parents ont respect parce que imposer culture africaine na banana bango, imposer éducation africaine na banana bango. Oui, qui battement vendre ba boga, ba rare, na bitu uzali, otana ni boga bof. En Afrique, Alain c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que vous avez bololé. Sans mouton et bisanga, sans fongola mounoko. Tant de yo téléméla grâce na nao. Ceux qui passent le bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand l'amour qui on dit mais changer ma vie, on dit mais changer non. J'avais parlé avec ça, toi. C'est de la dictature. Baké biro kasi nzamba pamboli ba ona lolenge na mwa basala na biro. Bito pe nzamba pambo ebiso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer na bisenga singa baninga ba soka. Ani akotisa bana quelque chose na mutu. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para batangi sabi bon ndé na ki otanga beso na sisi na royo son sanon mo ba verbal. Ba para ba cause là.
Non, moi, il y a un lobby. Moi, on a promis de faire un ça m'a Minerval. Ils ont langue na yo. Français, c'est pas ils langue na ote. Langue n'est pas lingala. Il faut le balingala. Le bas mbote papa. Bon, bah, il faut se montrer, il faut le bali bongo. Et attention, les amis. Papa, ça fait faible na bas faible. Sous son monde bas misu. Et derrière, télé. Non, pas que ça, non, bête en bata. Na marabout est talibinoté. Bozoya kokota. Laissez Serge. Na mwasi na ye, na bana na ye. Ok. Yo mtu ama bebwe. Wewe betinga no pesinga kanda. Non, mais ma bête. Eh, non, voilà ma bête. Na ma bête. Au nom de votre soi-disant amitié, à Kotananda Kunanga, à Fingaba Nanga, moi je ne le permettrai pas. C'est que bango ba tolérer qui tant banana bazo kola déjà na ba âge bazaki meke banda déjà ko manquer bango respect yango ba koli nango. Biso ba bala yo bala biso te oyoki ko manquer ngate. Ti azo mbonga ya ko bala yo oyebi source te utawa. Oyoki ya motuya nalinga ko mingi pe ko sala effort otika na nzela nzambe malgré bambonge malgré makambo ko kai ko yela yo mais obujate to comprendre à cause na ADN ya Abel parce que so ozaki nango to ko kai pe ko bouger parce que aujourd'hui battaque belé ba menace belé même spirituellement parlant to ko lobalelo mais ozaka kana na nzela moko kala lobi moi ça dali na sima na makusa lelo moi ça appelle liboso yango te elongola ki autorité mobali on comprend ngana za contre libalo bazaka vanda wana ngamona osala nyoso bandeko na biso bravo bazaki koloba kende kuna na suka yo kabo akasenje yo biloko nini ozoluka mais lelo okuta mwasa oluka mobala oluka ko kimaka internet yango mpona bojoba bakopesaka biso makambo to anango te yango tokokimaka ndenge aza ayebi abengi na boyi na yebisi ngamwe polémique nalingaka na nga bozoba te bayebi nga soko elinga na bozoba mwana mo babengi nga na film akomi kaka bonjour samedi oza na tempo to tourner ngabi eza nani ongaki ngali ngabi obenga ngo kama suwa no boy akomeni ngabi bongo lingai na lobani ngabi eza mbasu obenga suti oyebi kombo na nga bonsoir mama bibishi Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyeto yeka ko pesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si que nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobwakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin lisuni parce que bana na baza na besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati nango toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur baza wana mais po ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na wana toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbé kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat Vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Média TV. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup.
Et ce qui nous va pareil. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman Moseka. Joyeux anniversaire. Oh, donc interprétant Bamoko. On s'est dit pardon. Jour où est-ce que tu as anniversaire? En fait, l'autre, l'année passée, le caca lundi, lundi on a tous à la cana na kilt matina, na kenda kilt matina, on a encore une surprise. Moi on a parti à Canada, ça la kanga awa. Année oyo ezaki mardi yango, en tout cas na l'exception na méditation. Na lobaki na ofetete, na lobaki na lia na orphelin mais na 8 ans mais na kolia ka na bana wana parce que biso to kabolana ka biso babola to sumana biso na biso voilà et les cas pendant la méditation mais je crois le dimanche ndé to meka ki moi ko kabola moi lipa na baeka ko na benga ki bouche à l'oreille to bengani to vandi nous a qui je crois 20 personnes to kabolo ezala ki wana to et no reporter te na boya ki image il doit boire plateau ya tant au benga wana na ebisa ki na boya ki déjà image ngamo na zo ki même pas image ta na boya na ngaba yo sala ngo oyo na oyo ya na nyeleki parce que babilo ko ana dozala na ngote parce que to lia na molaya singa alors na boya kana nga polémique malgré tozana kati ya monde ngo ato boyi bakoyaka ko lati so ngo mais na ninga ile kabungu mukolo yango na tongo le 17 un certain mardi olamoki na tongo la première personne oyo a souhaité yo c'était qui? C'était d'abord mon fils na benga kay boss Miché a souhaité ki ngai na ba 0h quand na si ko prier ba 1h30 na moni atindelinga vidéo Miché ça qui nga bien après ma fille na Canada yepé à lundi c'est après ba tout bandi ko tinda c'est ça qui nga vraiment bien à comprendre que non azana mité mo bato voilà et bien a posté bango te mais ça linga mo bien voilà pour batinda ki yango epananga et ça la inga bien est-ce que boy no postant pourquoi na évite bon en fait mususu na monique eza motu ya ponanga misu to tchaka na biso ka po bato ba mona ki anniversaire ezalaki mais le quoi du fait que bato wana baselinga de ba vidéo et lo ba ebele ba pechanga baselinga ba vidéo donc ça la inga bien Serenis Manyanga ok témoignage maman témoignage donc maman Jojo papa Sundiata Maniata voilà par Kaloui na benga keno kwa bana tonton Adolphe mbala batama Mireille voilà bazaki belé o basoueta kinga journée wana qui est la dernière personne oyo osola kinaye mukolango volala kolango banala non yiba souta na busani ok maintenant ça âge que tu comprends maintenant ça âge oui ok en tout cas to kendi pena to drobit maman c'est capable ni bino bomba ba âge na bino ko bomba tenga bomba âge te bomba a pesa osiko comme na combien ba bien 46 ans 46 ans oui ayo to munenga be bomba bien hotel ke na ba ona pete nyo c'est plus à l'aise ok pour na mona mutayo contredire ngate na katate na bakisate misu ba kataka bon misu pa ko kata na ye pour na ye amoni zango bongo yaya ata na kati bona okata matrice na okata matrice te na lobi na sens nini parce que ba ménopause comment oya pe ba 30 ans ba 35 ans précoce pe salaka et précoce pe salaka tu vois au moins na mutu mususu aza 26 ans mais azui ménopause parce que pour kati âge pour kati âge na âge na yepe na mugano mona 26 ans attends comment la ménopause mais il y a quoi ça 26 ans voilà non j'ai 46 ans ouais je suis né le 17 octobre 1977 un certain quel jour je crois papa maman a bisonde mutaiki koloba na botama dimanche dimanche je crois dimanche na ba 15h na maman et biso bana maman et moi on pas la botana moi maman et moi voilà na ba 15h ba botanga na 15h na maman voilà ok mbule beta mukola na ebito fona tu na maman tu na maman
Ok. Asi oko e banane tapesaka kombo. Kombo vrai nom na yo dit toza boye parce que batati ba tête. To profiter vrai nom ya Maman Moseka sana. Nde to benga ngo nom mais ezaka prénom. Prénom nanga eza Bibiche ozolu koyeba wana. Non nanga eza Nduki. Poste no eza Joey. C'est la part de funa koma yango. Bolimbisa hein? Na to s'appelle naturel lelo. Bon to komanga ensemble hein. Non na eza nani? Nduki N2UKI. Nduki. Et alors Joey. Postena O-W-E. Postena Joey. Joey. Yomona lingara, appelle-moi ya Joey, ça me suffira. Joey. Et alors prénom? Bibiche. Ok. Prénom est Bibiche. Bibiche. Ton nom t'es son soir. Et après surnom na yo, surnom na yo. Surnom, je sais pas. C'est Moseka non? Maman Moseka. Ok. Maman Moseka. Voilà. On va partager ensemble là parce que ngata anda ke mission au salaki na direct l'attention que tu vas kombo na yo. Ouais. Maman Moseka, signification ya kombo na yo Nduki. Signifie quoi? Parce que kombo c'est une identité motupe, c'est pas spirituel kombo e kontaka. C'est ça, oui, vous avez raison. Bon, na meka pour tout na moi mukie, kombo Nduki, eza kombo ya bakoko baboy côté bo papa na ngai. OK. Eza na ebi shit de wagenya. Ah ouais. Oui, tout le temps dans la classe. Eza babilo komo ba tchaka lokwa bikolo mo eza ko kanga ba. On be kanga ba mbisi oui. Donc chez nous les Bangala les Mbunza ba benga ngo Nduki donc pona ko nduka. Donc yango et Zoaka nuance. Voilà. Voilà. Bon, en quelque sorte bon, so potali caractère na na ninga ba mingi. OK. Nazara pena na ninga ba mingi et puis na eza ba sa nzambe belé baloba na tina nanga nazaraka bona linga ba mingi. Et alors Joey. Joey nde na ebité. Joey ebité. Eza Joey te mais Joey. Joey. OK. Joey. Joey. Moi ya Joey. Ah donc bokangi ya Joey. Prénom Bibiche. Oui, prénom Bibiche. Bibiche laksani. Na yebi wa boto na no mese go. Maman Moseka penza. Tuna no ye. Na ajina yo. Age na nga na ebité. Maite mukolo me na ebité. Oyebité. OK. Sikoyo Maman Moseka eutabi. Maman Moseka na lobango déjà euta na théâtre. Ouais. Tapé ça en weza président Bordeaux. À cette époque-là, qui vice-président du groupe Simba. Na ba 1900. Attends, on a bandit théâtre na Simba. Na mukie, na ya moi mukie jeune fille. Là on a commis maman. Je crois na 22, 23 ba âge moi bon. OK. Maman Moseka na vie na yo tango ozali kokola ba ambition ezalaka okoma nani to banda biso betide na osalaki yango wapi avant tokoma na place wana sa politique osala politique donc pourquoi nayebi wapi donc nazalingaka kolandela makambo ya politiki trop mais nakena komunani na art rien n'empêche ata na kimobange na kosimba yango lokola bwame oyemba be te nayembi na meki kasi pe bezeke no yemba lokola pe pati melanga na Mireille Mbodi voilà maman Mireille Mbodi ouais OK caméra yango totala yo OK lelo ozaka na ambition makasi osala politique donc tolobake Nduki azalaki na posa makasi asala posa osala politique oza olinga politique OK na ambition osala politique et alors ekosala ke Moseka aye na vie na yo a s'imposer sikoyo yo tout ça yo Nduki Nduki te. Na bi Nduki. Munduki te Nduki. Naiba ko bakisa mu liboso. Yo Nduki, Moseka yo azotala yo. To sa ki caméra na nga oyo za ne miroir. Siko Moseka yo azotala yo. Nduki azotala siko Moseka. Wesa Moseka nini ndenge a désorienté. En tout cas Moseka o désorienté na oti.
Moseka vraiment tango yaka na bomo ya Nduki olongoli pe lo côté Nduki nda comprendre que akoki pe ko bakisa politique Moseka yo penda o déranger lo côté Nduki nde a comprendre que akoki pe ko bakisa que là si a continuer pe à ça la politique rien n'est trop tard. OK. Moseka na bomo ya Nduki pe o bakisa 1+. Moseka osala bien penza ntengo ya na bomo ya Nduki. Na ebisi. OK. Moseka ayoki. Siko Moseka rien n'est tard. Moseka siko yo. Siko Moseka yo ozo yebisa Moseka. Dans Moseka siko yo dans Nduki yo ti ayebisa Moseka rien n'est tard. OK. Akosala. OK. Siko na minzu ni tolo baboye. Mais siko ndike ba bilo wango elongwa. Papolani. Naza na calcula soupe na politique. Raisonni. Na temps na kola, na temps trop jeune, ba vingtaine, 25. Donc naza bino bouler politique makasi na linga. Siko tuna naza ko envier ba maman wana lokwa ba Nzuzu Yambo. Nzuzu Yambombo. Voilà notre époque. Comme ça ba to kala. Parce qu'on tangi Ange Marie Lukiana ba oh lobi oui. C'est une habitude maman Nzuzu Yambombo, nous autres la femme politique wana ozomona ba wa ça va. Voilà. Mais il y a les penza te. Les autres on bete la banka maboko so ba sai mala. Voilà. Mais si to pesi ambition n'est pas ba maman Kalunga o lelo to pesa chance l'Assemblée nationale quoi. Voilà. Na minute yo je langa mama Moseka yemoko. Moseka yo siko mama Moseka. Nduki yo siko lutala yo liboso na yo. Oito lobela olwaki Moseka nda lobi Nduki Moseka siko lobela ne Nduki. Parce que Moseka c'est comme si batunde bando mona Moseka dolinga Nduki dolinga politique mais ça dit que Moseka y a s'imposer au ba Moseka ni. Na Nduki oui. Voilà. Moseka na ina ebisa oboye zalaka yo ndongo zalaka. Yani logo moko te obebisi moko te pe obakisi na bomo ina yo. Ya motuya na linga ko mingi pe kosala effort otika na nzela nzambe. Malgré bambonge, malgré makambo kokai koyela yo mais obuja te to comprendre koza na ADN ya Abel parce que so ozaki na ngoto kokai pe ko bouger parce que ozui batake belé ba menace belé même spirituellement parlant to ko loba lelo mais ozaka kana na nzela moko tikala kaka wana parce que oyebi bien eloko nazo ebisa yo l'enfer existe Nduki oyebi tellement tambola nango que l'enfer existe c'est-à-dire moi au sala au se compromettre ezate tikala kana nzela wana parce que Jésus revient bientôt nga Moseka mtu na yo ebisa yo Nduki bibish Joey tikala ka place oza peu importe batu bakoyi koloba wana mutamasu mais effort moto mona epa na yo olinga ume na lisumu te ikomelamba na ote parce que ozoyeba eza na lola moko il faut gagner et puis li felo moko perdre yango otika yango parce que kuneza eza mabe tellement lingaka o choisissa na olola yango tikala na nzela wana batu ba pesa o ba kombo balingi ya motu eza keno Nzambe ayebi yo poza mwana Nzambe. Merci beaucoup maman Moseka te mais maman Bibish Nduki Joey. Vraiment Nduki oki conseil na yo oyo Moseka pesio Moseka yo pour conseil oyo Nduki apesio siko nazongi sikoyo epa ya mama Moseka. Mama Moseka so totali Moseka apesa onini. Moseka apesanga deuxième famille. OK. Oh oui, apesanga libota moko boye oyo lelo na lobarango avant que famille nange ya bata théâtre. OK. Nazo pena famille mosusu pona kombo Moseka. Et élargir ça penza libota nanga. C'est ça.
na vie ya mutu nyonso aza na préférence na ye appelle la préférence na ye mato kita mutu nyonso na préférence na ye tango sikoyo ozaka so fa na ndako yo moko oza komilanda otala pena ko écran to che DVD yo moko oza komilanda lokola sikoyo bozulanga na nini wana yo moko yo wana oza koleka sikoyo na télévision oza komimona na télévision yo wana mamoseka tango mimona ka boyi na télévision o milobelaka nini na milobelaka ezanga ko na pesa ka nzambe merci parce que na trichate eza inné eza apenza inné voilà donc na ibisaka nzambe zono lokumu na talon pesa voilà siko yebisa moseka bon quoi si ja tombo la kombo Yesu voilà yebisa moseka olando wana dozo tala moseka on siko non ta moseka osala annonce ya publicité ya destruction des hôtels oyo chaîne na biso ya ATV Amen TV OK bazo sala sport ya bazo benga bato pour na campagne de destruction des hôtels OK c'est ça OK merci Maman Losanjo Papa Jonker Pakalo oui Maman Moseka est artiste pour na benga ke artiste Aziza. Ah là 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 là. Voilà, bravo, bravo, félicitations, hein, félicitations. Moseka yona tota la Moseka et ça elle mingi Moseka ngapene na zana na plateau, tozongi na ta plateau na biso. Ma Moseka tana beke pardon ka classe. Adiko zaka mto maboke. Lelo yo tango mfanda ka mto na beke asa la préférence na ye. Na ba nourriture préférence na yo zakani préférence dalia mi mbisa mai na ngolia bio OK kona onya mazamba ouais et puis dongo na misili voilà na ba volaille lokola ba bandeke ka soso tu web sanga pigeon no gezwango wa olia ra soso na ba volaille et puis c'est tout OK somba kogombele au fait net na bato bazana ba intérieur kuna ndi bazana bilo musuba ko bakisa mais na Congo wa vola etoli rara soso siko pourquoi ni bataille rare pourquoi oli a soso mingi ya monde se présenter te na Congo toli a oyo monani oyo monani penza au moins que o sepela na ngote mais so monani toleka pati melanga lobai ke soso alinga soso la moins cher ya ngo batoli ko mingi ba koza pe na raison à cause on a raison otuninga volaille on a biso soso libata moins pigeon elia maranango mais ça va plan moko boye ko ba peu moins cher quoi parce que biso to lia ba pigeon au moins pena na poko pena bogolia pigeon na lituma biso okola bongo OK bo soso mboka olia ka mpe pena pigeon olia ngona lituma bo sali moi légumes pembeni pondu toza olia bongo biso to kola bongo OK mais na kilelo boye pigeon talarara soso mboko lia kango oui kasi soso mbo tango lobi vola yo tuna kinga ya free kasi na kepete na kepete kasi mutu ma na changer na tunisiko pour na kena na esprit to baka to benga soso bembadu la to ba système madu na mingi biloka ya ni ya frigo ngai na koli na famille oyo atuka koko nanga azako louer barge mobimba donc ça ultima soa et pas biso ezali lo wali bongo donc tokola na biloko bio tozako lia neti ba mbisi soko ngolia boye la mer à l'époque kalingo ozo ka poso liande la mer OK mais tozako benga à l'époque Thomson poisson la mer voilà na ye nzamba sali ke na koli na ye kokutana na mobali papa abana na nga na pese mbote place aza donc et pas na ngai nde nazalaki ouais 3 congélateurs pleins okuta makako ya mobeso pende bimisa mai eutile msuba inongo okuta ngando otobenga balokese okuta koba donc ayebi olia donc nazana na leki na lignée wana et puis lelo nde naza boye même na congélateur nanga so okuti ya muki okuta ka mwa mbisa uka mwa nyama zamba mo ezanga te ou bien te mwa ngombe ya kuboma lelo nde tobenga ya fresh on comprend donc na ninga olia bongo ata na ngo mukime na ninga olia ka bien bato ba yebi nga na ndako nanga bebi ke mamusika na linga olia ka bien quoi d'habitude soki ezaki batie pena banyama zamba yango yo tout ça basombo batie na soso mboka boyo olia
olia sombo age pene to koli boto kuma ko éviter ba nyama trop normalement linga olia mingi mbisi nalia mbisa okauka makaya bupe makabu mingi na linga ya kisangani ubebi toyo voilà ambassade penza mo rare ozala makasi na kolamba nini nyonso a particularité za la kate ba musika oza mwasi mais oza elo moso becha ngo vraiment donc côté wana vraiment za makasi pondu pondo so pe na lambi pondu na ponga na lamba pondu na ke na sombela mbisi evandi olambi mbisi bacha na lamba pondu samedi na sombela le mbisi dimanche lelo okay donc na luki pe na mbisi nanga nzombo nanga moko ya moto moko be ngusu na sombi déjà vandi na bi ke na lamba pondu na pona niveau donc na za bongo na mona na soma bilo nyo sombala moko te. Il faut maintenant calculer que nous sommes mbisi déjà na misombe na mbisi va na ngona congélateur ou bien vendre na kati na koti on a fou. Voilà maman c'est ka lamba. Na lamba pe na mbisi bacha pondo no pondo bacha mbisi. Eza mbisi bacha pondo te na linga pe na biloko na ngabi ekoka. Ngapi na linga pondo ko lamba ona koni. Mais vie ba espace ndeto zabo to kuma olamba na biso kaka na ba réchaud. Mais pondo pe na nga koni o te pe na mabanga koni. Pondo na yo o tutakango to nikisaka. En tout cas, si on a le bien à tout arrêter, le na kosi, le kuta. Bah au moins on a été que moi si moi ma casse. Eh, to comment on dit qui ça même boka on comment ya banzete. Maintenant on dit que ce total olinge bimaka loka ba tuti. Mais naza ali boka. Mais pourquoi même ça s'avère dans votre tête ka peut-être ba maladie. Maladie te, muta ko sa ote. Ba tumusu ba linga ba danger ngana lia ponduka ya otuta. Te. Soki 5 na tuta na tuta neti limbondo na tuta nanga. OK. Osoko pa limbondo na tuta ka. So na moke na tante na mixa ngo. Na za ba mixer wana pondo. Na mixer nanga. Mais na olamba ngo olia pondo kitoko. Maman se ko kabola katanda ondenge nini na ndako na musala na surtout. En tout cas na kabola ngo. Batomaye le balobi on ne suit pas des lièvres à la fois. Na ba question na sisio na zio na kabolaka. O prépara musala ondeni. Net na za bona programme. So ba benginga. Que mo se koza tournage date bona c'est dit que donc samedi na ozana il faut na lingelo ko boite fo na sala. Bona bi que vendredi na sama nanga. Ponga ateka. Apa oteka na teka na live na teka pe na zandu. Oh OK. Nazo teka ni. Nazo teka. Na teka ilamba na teka chaussure. Nga pena tout boule boule. OK, c'est bien hein. Tout boule boule sauf côté kanzoto na koboma. O etikali ata mai na obelela. Voilà. Essentiel le pesa mbongo. Parce que nga na ibsa même ba na na conseillaka na utubali sa moko na ibsa bango zala na aspirine pour mobali ya na kinini. Je me suis inspiré de mobile na kini. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire sans en fièvre. Hein? Pour l'ingate mobile ba na fièvre si là. Yo mon mi calmer fièvre. Après mobile a pris son bon que ça c'est examen pour somba. Ah c'est trop fort hein. Oui. Ah. Expliquez-moi sur pour na dans un giga. Ndenge na lobi ba tu vas comprendre. OK. Donc moi si son mobile est couteau et aux années lo côté surtout na ki lelo oyo. Oui, c'est vrai. Bible lobby nyon sur moi si mobile muto porter. Mais ndé mo kilé kindi so yeso zaki lelo. Alinga na iPhone a danger. So alinga sale lango l'évangélisation. Alinga kota tout na ba plateforme nyon sur les réseaux sociaux ezali. So alinga sale lango pona côté ya sango malamu. On comprend? Neti lelo. Neti batu ba mo lo bana biso que non, moi si po ebele to comment condamner ka basi. Au moins des questions qui n'ont pas moulaya. Non, parce que on a tiré longtemps. Ndé ba comment condamner basi lelo. Ba otala te na kalana ki lelo e ande mo côté. On comprend? Différence. Exact. Na kala lobby moi ça dali na sima. Na makusa. Lelo moi ça appelle liboso. Ya ngote elongola ki autorité mobali. On comprend? Ngana za contre libalo bazaka vanda wana ngamo na osala nyoso. Bandeko na biso bravo bazali koloba kende kuna na suka yo kabwa akasenje yo biloko nini ozoluka mais lelo okuta mwasa oluka mobala oluka voilà et puis batelemisi eloko c'est ça c'est-à-dire que monde eza ko évoluer yango ndete elongola ki autorité mobali mwasi azana ki bo mwasi
aoyeba ke mobali na ngai fo azala na place na ye parce que nga nalobaka mobali soki azo dirige o lisu te oasu mwasi te libala ya lisu te ezo rendre esclave te il faut mobali diriger oui eranda biso esclave te au contraire ebatelaka biso na milimo ya siècle présent parce que lelo baporte eza ya kofongo mwasi libala soki mobali aza te garde fois malamu eza te ose perdre kabino kumolinga bon au moins que ozala mwasi oza na ba discipline na yo na vie et puis likolo nango discipline na pamba te otie bonzambe ya solo wana vrai garde fou oh moninga te mbala contrôler yo non na kende musala pour na mwasi aza protection mobali ya solo G à majuscule oh donc mobali ya oui, ya minuscule bazala ndé oui bateka mobali to te bazala ndé te na ebiti ko décrire bango des apasi na vidéo mo na laksa ah oui non tala parce que le quoi to côté na place oyo surtout place na olinga peno ko ya mwana vidéo oyo na kochango yoka maloba oyo ezo ma vidéo quand tu rentres tard dans la nuit tu te retrouves devant Chami ko yoka na constitutionnel devant la cour de cassation devant la cour pénale internationale parce qu'on te pose des questions. Tu étais où pendant ce temps? Donc, tu es soumis. Et puis quand tu rentres à ces heures-là, ta conscience te dit quand même quelque chose. Aujourd'hui, on va me poser des questions. C'est que quelque part aussi, tu es soumis à ta femme. Il y a des maris, quand ils rentrent chez eux, avant d'entrer dans ta tête, ils suppriment les appels manqués, les appels reçus, ils les suppriment. Ils suppriment les SMS. C'est que quelque part, le mari là, qui se dit chef, est soumis à sa femme. Voilà. Voilà. Zulanga maman Moseka Yemoko. Vidéo salut bien. Merci maman ba se flamakasi ha. Sikoyo. Souvent on s'adresse na ba papa nyonso. Tant qu'une femme à partir vidéo olobani. Na ko kolobana ba papa boye. Ba papa to benga bino ba chef. Voilà. To benga bino ba patron ba konzi ba igwe tout. Mais eza eloko mole msusu to bolinga bobo sana boza ba bébé te. Boza ba bébé te. Boza mibali na biso. Boza ba patron na biso. Bato ba ya mibali mobali aza bébé, mobali aza bébé te. Pour un chef ou azo diriger entreprise mobimba. Ozongisa ye na un bébé, je ne crois pas. Comprendre? OK. Et là on a lobby en wana ba papa tous a na respect na bino. Mais bino bato ali falasser le bibi l'exemple vient d'en haut. Lo lenge yo kozwela mwasi. Nde lo lenge mwasi ya kokende. Mwasi aloba mai mobali aza récipient. Soko pesi ozwi forme ya bitumba. Mwasi na okome mpoli. Ali oyo akozwa mwasi na ye na lo lenge ya reine aozala les rois. Les rois, les kings. Moi si apesa ke belé, mobala ko pese moko mais moi ça zongi saka mipiko. Moi ça lo kwa mabele. Olondi nguba mibale e botelo kitunga tosani. C'est ça rôle ya moi si. Ya mona ina ebisa basi. Basi o bazala rabaye ba ebisi o ke non. To moni place moko boy. Bandi ko se déchaîner ozui musala ya ko tchaka ba téléphone o filer mobile ozwa ka musala ya pamba po kuna banga ka tango so pesa déjà biko benga nga ba 16h t c'est ka o banga cour suprême eza kuna cour suprême ouais cour international o ya penza CPI dabino mama ya mo boko ba CPI ha tam so lobi na ote lisuka regard opesi papa ndo samza yo atolo ba kisele bela ba gentil belo mona mutema ko mo banga na olia biloko no abi oh pesa ba gentil bele bonne non conscience n'est à l'aise maman to vanda na biso ngalo ba mwasi fais-toi belle kaka fais-toi jolie et puis intérieurement dona bonzambe ko lemba te na conseil soumission et dépendra pe na ndenga mobali. Okay. Moi si de nature lobby ya moko moi si de nature a muta aza soumise. Ya mo mzamba imposa ya lobby femme soit soumise à ton mari. Da auparavant bazaki soumise te.
Et ça pena lo lenge nete. Et puis mobali, ya lo lenge na olinga te, ya onzamba ebise linga moi sinon. En 2023 millions. Kubana d'inviter banditi et tono qui de vers la fin. Vaccin ngambula moko. Protection divine, assurance éternelle. Assurance makasi parce que sans Nzambe wana ezala mamusu na kutena on a dit oso Nzambe teta musunde na zate. Donc ya motu ezali na za bon moi. Et puis nous allons continuer pour œuvrer la carte église puis nous allons nanga o Nzamba pesa comme talent au boyebelinga na koma maman moseka et puis ba nanga baza bonne santé et puis moi nanga mobile a eu diplôme d'état avec 67%. Deuxième félicitations. Voilà c'est ça. Donc projet diable et salamité pour Nzamba na kananga. Amen. Mais nakata musa na bino nini yo moni ya malamu pe nini oyo moni vraiment que et ya malamu te. Et qui est bien. Et qui est bien. OK. Maman se kanalandaka e image moko oyemba kansi momoko nzemo ebotaka ba polémique makasi. Nzemboni. Oui manze momoko kaka nzemo moyembi boy bimisi ba problème na bwana ko lubanze mbongo et parce que osali consciente nango parce que to sa émission moko sans polémique. Sans polémique ko bisenga mira na ebio ozaka ba question moko na lingi fo makamati mais tout le monde ndemo kwa normal. Maman seka dernièrement lisusu na wuti ko la émission moko mama 1050 bazali concert na yo et alobeli likamba biki abika soso ya mboka tangu yo tali kamango bisma mobile bele là je salue 1050 na ni ke mingi copine na groupe Simba mais na ki mambo zulu bana OK mami lo tala so ngo bana likambo bana likamni papa ni tokutana naye lobi kutoza naye tanto kuta to sola ya mimi tokuta to solo obeta katia ya mimi loleka lolex ndeko na lisusu comédienne Pati Melanga lekine émission na Nushka babilo musalo bika par rapport ba câble ya nini ya nini alobiki no milo akoki ko lo babilo ko soso mboka ta ko babilo ko na te entre bino muta lobi na ye loko te muninga na ye aye alanga tout ça mutu so Pati Melanga aza sociologue aide makamba ba soso neti ngo tuni bona ebite eza moi pasi pona mando expliquer au makambo wana na yebi yango te là je salue Pati Melanga naza penza mieux placé te anani balinga banani sociologue soso kasiti parce que tant azui ta ko condamner ou bien ko expliquer c'est que makambo ba soso malamu ngana ezanga ngote. OK en tout cas avec tout le respect bon mais mangai penda na monde ya polémique te bunga lui polémique uko sama kamdeni na lobby yango na ndenga ko ya ko seka sociologue ezala te mais kaka poto seka mukie tozoboya makambo surtout ezoleka la monde ba comédien baza vraiment ini félicitations à vous les artistes comédiens surtout nazomona mikolo pe na tukola na mikolo yo ba façon bo jouer les félicitations à vous bon améliorer mon sapé au perfectionner ngo makasi na tout comme Mika Bongo balobi ke Mika Bongo bali o batu nyonso mukile ningale mais Mika Bongo bali mais zokezaki na théâtre quelle incarnation ya rôle tout monde qui sous Cardozo na Omari mille esprits libala benatia sur le kenda qui toko pena sur les noms sur le bien bato mi ko ba mo ba mamu seka tikala o jouer ka boye sans déguisement OK non ga bongo lo kwa yo pe ya penga na loba na loba no pena bo pena très joli charmante kito makasi maman seka elo mo ito leka na média wa des jours passés tout le monde angola ba publier mama top na ba vidéo moko et asalaka pièce buzoba ya top adok mana bala mike na kata scène wana alors ba publier yango pour na toujours ba look ba dénigrer Holandi quand même vidéo yango ya musala na et ça na rôle musala na sens ni asaki musala na
incarner rôle na ye. Ouais. So balingi ba bambe yango c'est que tozwa pe Jean-Baptiste le roi bomaka bato. Ba bambe. Mutu na mutu ana le passé na ye. On comprend. Même au ba ote ya biso lelo. So ba ndobete lo o ya zalaki lobi. Tam so lelo li wova na ye. OK. Eza makambo oyo bato biso bakobalinga balatisa bato na nzoto etikala libela. Moko na biso aza na lem su makambo asalaka lobi lelo ndenge afandi o regretter. Aza suyete. Mais oyo bazolakisaka bapublier wana te. Eza rôle aikarnaki un point bas azwi mbongo na esili. Eza vie amenaki te. Selon ngande na moneli yango. Oui, t'as passé toute image wana, c'est ça aussi. Alors pourquoi quand ba place ka ya bongo bokata po bo salir ka mutu bozwani. Moi ça bato aza na bana na ipe aza ba bokilo pe aza bientôt ba to pa obala. Nano sebi no obala. Et ça non peut famille mobile ne logo. Déjà pe ba bokilo na e logo te po ba dada kala pete. OK. Ce qu'on dit que le logo bon ka pour salir mutu va no bien. Pour na we salo bien. Ozwani, o gagner ni. Mato pas na li passé na ye, mais o ezo le karawana eza a incarner Carole. Neti lelo ali na mamu sika sala chel. O mwe ngana boya nanga. So na nzimi fona sala pende ba chel bazala. So sala ngope. Te na ko na ko kana ko sala ngoti. OK. Na ko kana ngo sala ngoti. Mais mato pa nzimi eza musala. Eza musala zwimbongo na ye. Esili ya te bo lati sango na nzoto eza vie na ye non. En fait, na ebité baton so baluka nini to li mwa biso nyonso ba ya baptiste mususu ba bando ya osala baptiste mususu congolais. En tout cas nendo na sema. Ba bisute boaka na biso na ba na biso baza ko bimaka. Moyen. Congolais toujours. Ba biso mabanga ti wapi. Boko ina biso ti wapi. Boka site boaka ofinga biso boende mutu a changer. Au contraire, bozo kitisaka culture na biso. Ba bika ke congolais ko fika congolais makamba mabe congolais place bo sotonde ba vie za kebele. Mais place au monde, au moins 10 personnes, 20 personnes na ligne. Mais place au rang des alines de ces Congolais qui ont commentaire. Pourquoi? Toké nango tiwapi. Totika ko enterrer ba comédien na biso tout ça pour ça bango ba selpisa biso ba longola ba stress et surtout ba pesa ba solution na ba famille ebele pe na ba mutumu ba nga kufa. Mais à partir théâtre talika kabi non. Ndako mbomati. Donc, en tout cas, tout soutenir les comédiens, tout le cas, tout enterré, bangote, le qui moi vidéo, moi, beau, chaka pour le ça, réputation, il y a comédien. En tout cas, maman, moi, c'est quand la ligne natika yo, na prière na yo, bien que zo qui ne pas église, ne pas église, chaka boutou moi, de connaître vie de loin, et il est vraiment malade, va boire qu'il y a un bassou, et nan de connaître ton nom, un mot surtout pour naïmo. En tout cas. Bato bakenda tango ke kosomba mbasu azo bakenda ke na obwakela ndeko nanga kwa souffrir pe aomona ndenge vidéo wana zo kapasi ndenge tono zo kapasi c'est pour ça sans cœur fils du diable mais les autres malédiction ça cause des années les sans effet nzamba nanga bona bino kolukaka nzambe to batamaka na samakila nzamba ya Yesu Masia mokileza ya kobebozo ibate nani azanani omona ka moninga moko de komaka ma copine mon ami e boy na boy motema nde jijaka. Donc c'est sangai na ba principe moko so linginga na lingio olinga te na forcer te olinga na forcer te otombwa mi eza tango na yo na kumisaka yo kaka potombwa. OK. Po eza yo ozomo na oboya ngo te po nzambe nde mutastie yo zala wana. Tu vois. Alors pourquoi kolukaka kolongola muninga yo ozwa place wana te lelo bobi olongola moseka okoma moseka te oza neti moseka olongola lowi olongola lowi okoma lowi te oza neti lowi olongola vide loin okoma vide loin te ozala neti vide loin. Alors à quoi bon si porter kaka lipamboli ya moninga ozala l'aise nzima yango keza ye tango na ye un point barosa no à l'aise tango yoko boya ke no pourquoi ka ye pourquoi ka vide loin pourquoi ka kalunga pourquoi ka milo pourquoi kaka place mabe côté la bat na mutema omo mona ke te place il falenga te eza ye si ozana kimia. OK, en tout cas, comme dans la émission, bateau balandio ba retenir nini et puis surtout message moko
pour nous soutenir bande qu'on a bien nous sur la comédie ou ba postuler et tant que ba kombo na bango pe oui bazali na bosanateur ya liboso azabe na favori ya makasi bana ya changu elombe ayebi no mabele ya changu eza elombe sukar ya changu penza voilà changu eza mabele na ye elombe Faustin sukar na sitan boleka na boulevard Lumumba bomona pembeni ane tsoko tabatoire na manjili wana ya président Elombe to soutenir papa Elombe ebele mayelo aza nango atangi ebele akende kokambola yango akende ko défendre biso na kolobela biso pito na assemblée nationale. En tout cas, surtout biso ba artiste na bande comme Subana ya changu ba lobela pe biso bana changu parce que ngape na mwana changu. Voilà. Na bosanité Jolie Kalunga Jolie Kalunga Mbulu Madame Mbulu yepe akene ko lobela biso kuna dans le président Caleb et puis maman Annie Biasi maman Annie. La groupe Simba toujours. Oui, na groupe Simba toujours. Voilà topesi bino ba voix na bino en tout cas Nzambe accompagner bino. Pour nga bana bango misatu bango 4 non ba tolongola te opesa bango ti babima vraiment opesa bango babima vraiment ça malamu bango totala nanu te babima neti Kalunga penza ye mo mikolo akomi Ronaldinho to benge Ronaldinho mama Kalunga na hémicycle penda telame na koza somo ebele ba yo classe nini ebele ngo ba classe ebele ba sali ni kuna oya ko yo mama Kalunga na diplôme nini ba diplôme botonda isango ebele bozakuna bosali nini basali nango so kazali ba diplôme te seni mbe validé ate seni validé seni approuvé ba diplôme na ye botika copine na ngai azali akoti na politique pona nzala te mais eza vocation nzamba yebi nini na nzela dele mso ko changer na kati ya mboko voilà. Et puis là, je salue Baïnion Soyanga, au Bolingarangai, Namoni Didier Maloulou, mon ami, mon grand frère, avec beaucoup de respect, Azarapé conseiller spirituel Nanga. Il y a Didier Maloulou, Nza Pambolayo, il y a Zako, il y a beaucoup. Bambo Tebele, Nabo Sente, Franklin Bouibangala aussi, Mbo Tebele. Enis Manyanga, c'est Enis Manyanga, Bambo Tebele, Balobi, ma foutande, les colonayo. En tout cas, parcours normal, monta kanga parcours te, poisa nangoli kambaba tata nzambe, na bosanité mama sœur Laure Mbongo. Wana penda, yeba zembo na ye, me maranga pena li colona bonjambe makasi, muto akuwanga nangwa zate po baebi moseka. Maman Laure Makassi, et voilà, Bellevie Kandi, la patronne, je vous salue. Ursule Péchanga yaba Ursule, en tout cas, à Okindi. Péchanga Okindi, ana 4 ans. 4 ans, il a fallu pour pas payer ma Schengen. Il y a Ursule. Apesi leki na ye visa sukiwa point bar yaba Ursule. Balo belango belete. Apesi leki na ye. Yana banda la pesi leki na ye. Visa à 4 ans, voilà. En tout cas, il y a une polémique wanati. Belgique depuis asali na iba AR na indenga misa ba VK akomane VK KVK quoi. Il aussi Péchanga asali la ki KVK na yo ndengo misana na yo na visa ozui au mérité na po za yana o. Ayana bino quartier ukola boyebani do boyebani ti la belle sœur na yo nana ketchup et a bongo. Akenguluti. Arrière de nous, Moli Mangou, pas ici le péchant. Jamais. Jamais. Batika à la patronne Andazawana. Autant que la patronne, Balebi, ça n'est bien. À la patronne, ici, Anna le pang Ndaza. Omo se ko kumisaka batu bongo yo yanga na bombi. Pona onzima bango. Ozui, on appelle la PC si la bécable. A outi pe poto, a sali pe ba tournoi naï. Merci, c'est Congo qui gagne. Théâtre congolais ont gagné. Toros, to sepela. Merci si la bécable. Pomba scène. Yepe na soa na scène na tala kana ko bouger. Yepe boss. Ana mbongo naï. So toke koto nani su. To mona ba bobo, ba na poto, ba luna ba na ba ke poto. Poto on pesa savonte et à glace. Ba o ba kenanga wana benga ba mpe bato asika
Ba ba kepi ba tasikati ba okina. Wana moni pe na omi Barcelone mikolo aza. Passeport rouge. Passeport rouge. Biso pe soki tokoyara. Ezara poto. La poto, si la hâte. Ezara poto. Si la hâte. Tour Eiffel ba o déplacer en monte. Ezara voilà. Merci beaucoup Nabaye Oignon sur Lingama Moseka. Là, je salue ma fille chérie na Canada. Amechou Mabela, je te salue. Maman t'aime beaucoup. Et puis après ça, Koko. Ok. 46 ans, na Koko na Moko. Na benga Koko aussi. Voilà. Eh Koko aussi. Koza Koko za elengia. Za kitoko. Ngapa na za Koko mbale. Ngana na Koko na. Avec respecter mes 46 ans. Nazaka na lipombo akolobela na lingwele makasi ya munene merci botika la malamu na lingi bino kolega fete sa bonani soki yesu azongi te tokoya esu tolobela tokomi kokimaka internet yango mpona bojoba bakopesaka biso makambo toa nango te yango tokokimaka ndenge aza ayebi abengi na boyi nayebisi ye ngamwe polémique nalingaka na nga bozoba te bayebi ngaso elinga na bozoba mwana mo ba benginga na film akomi kaka bonjour samedi oza na tempo to tourner ngabi eza nani onga kingani ngabi obenga oka masuwa no boy akomeni ngabi bongo linga na lobani ngabi eza masuwa obenga suti oyebi kombo na nga bonsoir mama bibishi be bonsoir mama Moseka est-ce que boye na bo OK na nga bon point ni YouTube on kaka nepseso ezaka yo wana tiki musa théâtre na tourner suna yote retourner na été pour mon moto mona nga na ko fana ina o intel aleki e atana yi o mikolo ye penza kangi alongoli batutu na scène bravo eza yi même mukolo moto mona nga na bengi yo ndeni ko changa na scène te poani na benga ate so po benga na moika na kokana ngate na lembi na vandi na tourner te na vana nga numéro ya na mo ndenga manquement mo boye e simba te e kape biloko na lingango te na monde théâtre na lobango so yelinga na buzoba na keno boy po ngano na yeba ko pesa ba leki respect so yelinga ba jamu tu na se mikolo esimba te na za bon numéro ba to alinga yo ba ko benga yo tatu ba féliciter yo na linga na so pesa numéro